Personnalité. Bonjour, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénétia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Moi, Sozo Samosala qui toko na katia la personnalité TV Karandenge. Toebisa kanabino toza ti na ti tozo koba toujours ko tambola. Toza sikoyo na katia plaza kakande toebisa kinabino ba abonné ya la personnalité makambu ebeba ki moi mokiena o etali plaza pe pasa kasi pona koebisa bino soki bomoni présence na biso lelo lisusu na kati ya plaza na la personnalité TV seke makambu esi ebongi sans plus tarder na pesimbo te bongo na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva Westwood maboko banki na kati ya London City yemoko na pesi bongo mbote ya tro lisusu na bambote ebele na Arlette Matoko lisu ya Nzambe, sans oublier Mama Boss ya la personnalité TV, Mama Doris Le Mafumu na gaz. Moi si ya motema malamu toza toujours na kati ya la personnalité pona kosala mosala kitoko kaka ndenge toka na kanabino bwebi ke tosala mosala ti na ti tozo koba toujours kolakisa ba mapango ya kitoko o bokozala jamais desi esiko naza eza bongo balabala ma to changer te kaka ndene bisara na bino na la personnalité to changera pamba te toza toujours na ba commissionnaire oyo boyebi basela rabino mosala kitoko pe bango wana na kati ya plaza toza na bango tozo koba toujours kosala na bango mosala kitoko wana tozo kota directement na kati ya lopango tozo kota directement na kati ya lopango na biso o bomoni oyo eza déjà lopango oyo batie à vente bazoteka yango en tout cas eza lopango moko o boko sepela na yango toza na kati sikoyo ya plaza sans plus tarder na kotisi ba papa nanga commissionnaire oyo boyebi pe bolingara mingi basela bino mosala kitoko batekela bino ba mapango sans problème tozo continuer toujours na bango mbote papa nanga Mbote maman. Et kombo lisusu nani webisa bandi ya la personnalité TV parce que bango balingara baye bape moi kombo esala bango kitoko Nga komo na ngabai o ya mesana ko sala mingi mosala courtier na kati ya plaza yango toujours toza marabino ndenge boyaka te mona bien yango tozo laksa bino mapango oyo esengi kotekama yango to laksa bino. Sans plus tarder, papa toza dia na kati ya lopango awa tolingi toyeba lopango oyo ezo mesurer combien de mètres et puis batie yango combien. Bon, lopango oyo eza 14 mètres sur 20. Babandiango na 16 000 à débattre. Eza na chambre salon na kati. 16 000 à débattre, 16 000 à débattre kandenge papa autu ko ebisa na biso sko 16 000 à débattre près na bino asuka bozo suka nango combien. Prix asuka ezali faut okutana na ko lopango nde osololi puisque biso tokoki kosuki sa prité mais eza yonde okukutana na kolo lopango bosoli soki makila na bino esimbi nde place bokoyokana nde bosombi lopango. Ok, wana moeto koba ebele ezatende papa lobi prix ya suka eza fo oya yo moko faro beta masolo na kolo lopango po osanini oyeba dernier prix bango bazopesa vraiment prix ya suka te sabiso lopango ezo mesurer 14 sur 20 papa telema esika lopango na biso ebandi po ingénieur métier azwa vraiment bilili po na kolaksa na balanza la personnalité esika lopango na biso e bandi. Wana tomoni papa commissionnaire esika oyo atelemi esika lopango ebandi ndenge balobi eza 14 sur 20 wana tomoni commissionnaire azopesa déjà tomoni commissionnaire a liboso esika atelemi na papa kuna esika atelemi wana ezali 14 mètres esika oyo bandeko mibale batelemi e bongo na suka kuna tomoni commissionnaire mususu a telemi wana esika e bandi 20 sur 20 donc esika bomonaki papa alati chemise nande ko alati la coste côte rouge blanc ezo mesurer 14 mètres pe esika bomoni papa alati chemise liputa na kopi nande ko a telemi kuna alati chemise ya carré wana eza esika balopango na biso esukeli wana eza 20 sur 20 bon kaka ndenge toebisaka na bino na la personnalité TV tozaka
na mapango eza na ba problème te papa yaka oyebisa biso lisusu soki lopango oyo eza na ba problème to te po balandisa biso la personnalité bango balingana na bango biloko oyo ezaka na ba problème te papa yebisa biso est-ce que lopango oyo eza na problème ata moko te te lopango eza na problème ata moko te puisque kolo nango azalaki na ngola na minute oyo tozoloba aza sur place aza na besoin ateka lopango soki azwi mbongo nde azongi lopango eza na cadastre eza na fiche parcellaire eza cadastre bayebi yango eza venda na problème moko te. Ok, balobi lopango eza na problème moko te eza ndeko moko aza na Angola azape a déjà na kin azoteka yaye parcelle eza déjà na mikanda nyonso oyo oko dépenser ata moko te soki olingi ozwa lopango okozwa yango na mikanda ebongo tomoni ndako eza mopanzi wana bazoteka pe na ndako eza mélange eza ndako eza na kati ya lopango ndako eza na kati ya lopango ndako eza na kati ya lopango bazoteka ndako yango eza na combien de chambre oyo ndako oyo ezali chambre salon. Ok, ndaku ezali na chambre salon ndenge tozomona bandeko balandisi na biso ya la personnalité TV batu baza wana batu bavandaka déjà moi tokota na kati ezate po boluka botala me wana eza ndako na biso oyo ezali na kati ya lopango oyo bazali koteka en tout cas tolingi toyeba papa commissionneur oyo etali courant na mai est-ce que ezali na kati ya place. Bon, mai ezali mais mai babendaka toujours na kati ya lopango mais courant na biso tozali na courant prépayé à ABC. Ok, kaka ndenge bauti koloba nayebisaka bino toujours oyo eza zamba te plaza eza deje sika bato bazofanda babiso oza na besoin yokota mai eza problème ata moko te courant ezalaka ekendaka te eza bacourant oyo basombaka tomoni na ngambo na biso wana voisin abeti mpenza eloko moko ya kanda azaka ne ana kino me abeti eloko moko kanda mpona kosepelisa toujours bandeko oyo baza misika kopesa bino mpasi boya kosomba tukaka nde toyebisaka bino jika bayebaka ye kaka na elamba te jika bayebaki na griffe kaka te ma jika esengeli bayeba ye atika pe bilembo sisa bidimbu eza nde lopango longola bamama na vie ya kofutela longola bamama na vie ya kofutela lukela bango esika oyo esengeli bafanda bomoni déjà voisin ndenga beta ya en tout cas tozobenga bino boya koinvestir na kati ya mboka na bino Kinshasa Congo kaka o ndenge bolingaka mingi biso la personnalité tozozela bino maboko toujours ya kofungwama. Toujours tozo continuer na kati ya plaza balandisi na biso ya la personnalité TV toyebisaka na bino boko batango nyonso ko s'abonner na kati ya la personnalité TV boko za jamais dessus tozo kota directement na kati ya lopango wana ndenge nazoloba boye tokomi déjà toza déjà na kati ya lopango car ndenge nayebisaka na bino bozwa biloko moko o boko za jamais dessus eza biloko moko ya kitoko tokobaka toujours kobenga bino balandisi ya la personnalité TV boya ko investir na kati ya mboka na bino Congo sans plus tarder tozana ba commissionnaire kande na bisara bino natambolaka toujours na équipe mobimba ba papa bo poussa na déjà bande ko balandia la personnalité TV ba mona ke toza biso morote toza toujours na ba commissionnaire mbote papa mbote mama yo to wano lo bakite liboso kombono nani komonanga Ilonga if Ilonga. Oza commissionneur, toza déjà na kati ya lopango. Lopango ils ont mesuré combien de mètres sur combien de mètres? Lopango ils ont 15 carrés, 15 mètres sur 15. Ok, ça 15 mètres sur 15, batiango combien bazoteka? Batiango 20 000 à débattre. Lopango oyo eza 15 mètres sur 15 mètres batiango na 20 000 à débattre kande na bisara na bino moi si ba discuteraye et bongo lopango pona ninte to discuter toujours papa to moni banda ko eza na kati ya lopango est-ce que bazoteka na banda kuto bazoteka karama bela pamba bazoteka na banda kuto na deux chambres salon plus chambre salon moko na courant prépayé courant carte. Et bon, etali mai pour balanza la personnalité TV bayeba au lobby courant ezali ezalaka déjà courant moko ya bien ba courant ba somba kawana en tout cas soko sombi courant na koko sala une semaine so sombi courant 5000 au somba lisusu couranté et bongo na etali mai ezali sur place awa koko tsa mai pour mai likana makona biso awa
Mai eza déjà awa courant na mai eza 5/5 tomoni bandako ndenge ezali o tozomona oyo o tozomona ezali boso biso yango ndeza combien de eza chambre salon oyo tomoni esiko totelemi bato baza na kati moye tokota na kati eza te kande toyebisaka na bino bandeko balanzi la personnalité TV esika ona telemi liboso ezali na chambre salon ebongo oyo ya mibale wana ndenge bomoni ezo mesurer bongo 15/15 eza na bandako mibale oyo tomoni na ngambo na biso wana ezali na 2 chambres salon eza bandako oyo bazoteka en tout cas tozo benga bino bandeko na biso o boza libanda ya mboka na kati ya place esi tozongisi masolo en tout cas tozo benga bino bokoba toujours koyaka nde tolobaka ko s'abonner na bino to pe ko ya na bino ko investir na kati ya mboka Congo yango nde eza esengo na biso tomoni bongo ingénieur azobendela biso bilili ya lopango na biso azobendela biso wana abendeli biso déjà tomoni lopango na biso ndenge ezali en tout cas eza lopango moko o boko sepela na yango papa lopango eza na problème te eza na problème moko te soki mutu ekosomba na etali mikanda ozala dosi to bopesa mikanda sur place te topesa mikanda sur place na fiche parcellaire na ye. Ok ndenge papa auti koyebisa biso toujours tolinga koyebisa bino ba mapangu na biso tolakisaka ezaka na problème en tout cas a sokoye ozala jamais déçu pour makambu nyonso eza vraiment ya kitoko na kati ya plaza et si déjà tozongeli bino boko bako s'abonner le plus pour bozo biloko kitoko na kati ya plaza ça continue toujours na kati ya commune ya Ntelo précisément na plaza kaka ndenge tozwebisa na bino biso mikolo tozali kolo 5/5 parce que tozo koba ko sala bino mosala kitoko tozo koba toujours kotambola ba place tozo lakisa eza mosika te na makadam na biso soko zumu tukana okoma ti na porte ya ndako na yo oza jamais desi e bongo na libanda na biso esika tomoni bandeko na biso ya mobile ya telemi alati chemise ya carré aza moko ya ba commissionnaire o tozo tambwa na bango eza esika lopango na biso e bandi et bongo et continuer ti esika tomoni ndeko na biso alati t-shirt ya rouge blanc wana eza esika lopango na biso esuki tozaki bongo na libanda siko tozokota pona ko beta masolo na commissionnaire kande tolobaka biso tozaka toujours na équipe momba ba commissionnaire aza commissionnaire oyo boyebi déjà donc après ça sumbo tete po boyebi déjà tozo continuer musala papa toza toujours na kati ya lopango ezo mesurer combien de mètres? Le pango ezo mesurer 15 mètres sur 22. Le pango ezo mesurer 15 mètres sur 22. Est-ce que awa na kati ya Ntelo précisément na plaza courant ezali? Awa toujours to c'est la courant prépayé à ABC toujours. Yango te tozo continuer nango toujours na kati ya plaza. Et bongo na oetali mai ezapeka ndenge makonde bolobaki. Bon normalement mai ayo ezaka ke osomi le pango so na makasi ya kobenda mai obendi mai otiana le pango. Sans plus tarder mai koto eza kitoko courant koto eza kitoko eza kama kasi na yo pona ko benda mai ma courant eza déjà kaka papa tolingi toyeba po balanza la personnalité TV bango balingara ba yeba lopango eza ba problème te le pango eza na ba problème te bango mo ba ko le pango bazali ba na fiche parcellaire bango mo batonga ndako oyo ezali na valeur à 2 chambres salon asi basali ba prix perdu kuna ba dalle okoyi komona pe yango le pango ezali ba tia ba locataire na bango oyo baza na kati tozo tambola poto mona lopango babi ndako ezali obouti komona wana eza na 2 chambres salon eza na 2 chambres salon eza ndako moko ya munene oyo soki olingi obakisa nde bino bolinga kotongela otongi déjà oyo eza bongo ba oyo eza ba prix perdu oyo bakolo lopango babandaki déjà kosala tomoni ba prix perdu wana eza bongo douche na toilette oyo bakolo lopango babandaki déjà kotonga kaka ndenge papa lobi lopango na biso eza na ba problème te en tout cas ndeka na bisara bino na kati la personnalité TV mbokelengi toujours l'ingénieur Metitima asala mosala kitoko mbokelengi tozo koba toujours kolakisa bino biloko ya kitoko wana bomo
tomoni dimension ya lopango na bino ndenge ezali largeur na yango et puis na longueur na yango en tout cas eza lopango moko kitoko na ngambo kuna tomoni pe ba voisin esi bazali batongi pe ba clôturer ya bango lopango en tout cas yo pe soko tongi et kozala nango na problème te papa et bongo lopango toza na kati tomoni batie dia ba puis perdu ba bongisi montant nango penza batie yango combien montant nango bazo bandango 20 000 à discuter bazo sukisa nango na 16 000. Lopango ezali 20 000 à discuter suka na yango ezali 16 000 et bongo soki mutu amonani pona lobela pe balanzanga la personnalité TV mutu amonani alobi azana 13 000 est-ce que bokozwa pe bon eza siko wana ezalaka siko kokutana na kolo nango nde bokosuka nde ekeko kosimba eza selon makila na yo soki na ye ekutani na prix wana akoki pe kozwa wana donc osomba lopango ezalika mo makila pona kopesa mbongo pona moni ozolo bezalika mo makila c'est que ezalika mo makila oui mususu akoki kozala ki ayaki na 15 000 baboye bande bazosuka na 16 000 mais mususu akoki koya pe aye na 15 000 pe bandemeli ezalaka makila puisque mutu na mutu abotama na mokolo na ye ya solo wana mutabota mara na mokolo na ye ndenge papa uti kolobeza mutu musupa ye na 15 000 baboyi mais mutu mususu ye na 13 000 ba accepter en tout cas balanza la personnalité nulle part ailleurs bomo na biloko ya kitoko boye kaka na la personnalité TV to l'axabino toujours biloko ya kitoko boya ebele bo investir na kati mboka na bino Congo na kati Kinshasa mboka kitoko mboka ezokoba kozala toujours elengi tango bino bozoya bozo benga bozo somba yangwane ezokomisa mboka na biso kitoko mboka elengi en tout cas tozokoba toujours ko continuer kaka na kati ya plaza pour ko koba ko lakisa bino ba mapango na bino obokolinga mingi obokosepela trope boko s'abonner ebele pour bo continuer koyeba toujours. Ça continue toujours na kati ya la personnalité TV bana poto nyoso bozolanda biso mam oboza na kati ya Kinshasa na bi boza ebele bozolanda toujours parce que boza kana ebele po boza sensible na tango nyoso biso to la Sarabino ba mapangu tozo continuer toujours na kati ya tele précisément na plaza kande to ebisa na bino to kabilo kwa kitoko esiko bomoni na telemi ezape esika obatiango à vente dans le pango ezokende bazoteka yango sans plus tarder tozokota dia na kati to lakisa bino wana ezaki bongo libanda ya lopango na biso tozokota pona kolakisa na bino bandeko balanzi ya la personnalité TV tozolakisa na bino lopango na biso oyo bomoni oyo en tout cas bazoteka yango nebi ke bozala jamais desi po bino bolingara biloko moya kitoko kande nebi sarabino mbokelengi na kati ya la personnalité TV nulle part ailleurs ozwa bilengi kitoko bonebi ke bozake bele tango boyoka raba mapangu tango boyoka ba masola mapangu en tout cas et ça la rabino ba bien sans plus tarder papa bay kota na kati o pese la balandi ya la personnalité TV na oyo etali lopango otoza dia na kati lopango zo mesurer combien de mètres sur combien? Oui, lopango oyo toujours toujours ça continuer lopango za 10 mètres sur 30 eza na deux chambres salon wese ada les ali na moi annexe mopanzi na similimo bomoni lopango eza déjà clôturé portail. C'est ça les problèmes yango yo moni toujours la kisabiloko oyo eza na problème té lopango oyo ezotekama na facilité nyo surtout oyo eza na donc motaki koyoka te ya yoka ma passe abimisa kimbongo na ye. Ok, kandenge baibisi na bino lopango eza vraiment mulai eza munene soko lingi otonga okotonga na ndenge na yo olingi sans plus tarder ingénieur métier azobende la biso déjà bilili ya lopango na biso pona kota la penza lopango na biso ndenge ezali lopango na biso ndenge eza papa tomoni annexe oyo à part annexe o lopango eza lisusu na eloko ni na kati à part quand tu as couru après payer quand des alaka maïndé zangi là qu'on a des chambres salon et ça plafonné après de cela où ça dalle yango na sima okutango ezate que sala les sous pour dépenser mais okuta déjà nyo surtout ezali à part carreau peut-être que tu as carreau puisque le pangunda que ça déjà na plafond
Eza plafond eza na carotte. OK. Wana tozaki na sima pona kolakisa bino bande ko la personnalité TV, toilette na biso, tolakisi bino dimension ya lopango na biso kande tolobi eza bongo ti na sima ezali vraiment munene wana tomoni et bongo awa tomoni ndako mosusu awa o eza combien de chambres? O eza 2 chambres salon. Eza na plafond carré eza te mais ndako eza propre. Kaka ndenge bomoni nayebi ke balanza la personnalité TV tant bozolanda ezosabino ba bien po biso na kati ya la personnalité TV tozolinga na bino bo faire quitter ba parents na bino na vie ya kofute la papa osali 10 ans na kati ya poto zo kokosomba lopango te osala 15 ans na kati ya poto zo kokosomba lopango te en tout cas la personnalité TV eyeli bino na biloko ya sika biloko ya kitoko en tout cas boya kosomba ba mapango boya kosomba bandaku tozak bongo na kati ya télé précisément na plaza en tout cas awa ndenge ka bazoko bakobete no masolo courant ezali mai ezali donc ezaka mbongo na yo soki ozana besoin ya mai okota mai ti na kati ya lopango eza bisika moko soki ozana makadam okoya na mutuka na yo ti liboso ya porte na yo en tout cas tozo benga na bino bandeko bolinga la personnalité TV ambisi bazabakana en tout cas tozoko bakobenga bino boko bakotala la personnalité TV bozo toujours biloko kitoko tozo benga na bandeko bakenda poto kala en tout cas bolongola ba parents na vie ya kofutela tozo lakisa bino mapangu poto linga bino mingi tozana besoin bino pe boko mabakolo lopango un jour lokola baninga basusu pe bazali ndeko tika distraction longana kolala la muka na pongu sur le temps osomba lopango na yo kaka toujours na kati ya la personnalité TV en tout cas awa makambo kitoko ezokoba kozala kaka ndenge touti koyebisa na bino papa monta ya lopango na biso eza combien? Monta lopango na biso ezali 30 000 à débattre. 30 000 à débattre, 30 000 à débattre, 30 000 à débattre, bozo souka nango combien? Tozo souka nango 27 000. Bozo souka nango 27 000, car 27 000 bozo ki bande konanga la personnalité TV, bango balinga rapé moi ko discuter hein, ata boté moi 27, bon pe balukara toujours ba discuter siko soki nde comment ko la personnalité TV aye na 24 000 bozoye. Bon, au moni le pango, tant où yemo quoi comme on appelle le pango, 10 mètres sur 30, 2 chambres salon, plafonné, wessa dalle, annexe. La priorité, à Monique et priorité, est à malam. Mais, koloba boye, est à la cabine, ngana za courtier mobilier. Moto a kosomba, nde akoye basiko ko bunda, bangomi bale moteki na mosombi babundi nde bapasi bakosuka, nde bango bakoyeba. Ok, ezali kambo mabele, donc ezali kambo pa makilande papa langa azolo baka ndeko yaka kobanga prité prinios tout ba discutara facture alibala bazo discuter et bon opona nite bisoto discuter mapangu toko discuter toujours en tout cas bo banga na bino lo côté et lo ko banga na kati la personnalité TV ezala kate esenga na bino bosa nini boya toujours ko affronter en tout cas ba mbote belé na lisu ya nzambe Arlette Matoko tozokoba toujours kolakisa bino biloko ya kitoko na kati ya la personnalité TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Il y a chaîne Busso, il y a la personnalité TV, Naebi. Bozala qui est belle pour Nakolanda. Toujours émission Nabino, la personnalité TV et Longona, votre humble servante. Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Karande Tobi Sarabino, Tina, Tozo Koba, toujours. Wana Tozaki, Nakati, Antele, précisément, na Plaza. Nobi Keboluka, qui en a trop cassé cette fois-ci. Et si to zongel bino tuka na kati ya plaza masolo kitoko na pesi bongo mbote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu elongo na Arlette Matoko lisu ya nzambe badiva Westwood ya Givwa Mama Boko Bank na kati ya London City en tout cas ba merci ya trop ba mbote pe ya ebele sans oublier mère boss ya la personnalité TV Mama Doris Lema moi si ya mote Mama Lamu Fumu na gaz oazoko bakosala toujours pona biso bandeko na eto pe ba travailleur na eto zala toujours kitoko merci na metitima azala kiwana na sime caméra pona kozula bino bilili ya kitoko na kati ya plaza précisément na telenga na bino
tokoko ba toujours komona na mikolo ezoya na oetali makambo ya mapango pe ba makambo ya construction bai.